Eh ben voilà, bana poto, bana partout. Yabino Rabi Mavinga yoyo. Aki sasa, toko kenda, orphelinat, boebi kakande na lobaka. La religion pure sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Tozasko, totiki ngiringiri, tokoti komina bumbu, toko kenda. Kalate toko comme à côté à maison communale ya bumbu, na cadre de la fondation Rabi Mavinga. Et longo na Glodimbala, Rabi héros dans l'ombre. Bomoni bana bumbu, kota ba sora mbgal. Tozasko na bumbu. Atoleki, ne ba komba venir bien te, je crois Kulumba. Il y a ça, bongo. Station comme appelé à côté maison communale, il y a Bumbu. Station comme là, il y a Zoya vitesse. Moi, il y a qui t'a mam kolo, il y a Zoya vitesse. Maison communale à Bumbu, yango yo. Tu veux la maison communale à Bumbu. Je pense que tu as kinde na orphelin ou na Bumbu. Tu es un orphelin, ça moi bien. Merci na batutu ba soutenir la fondation Rabi Mavinga. Merci et par l'évangéliste international et par le porteur du Christ, l'homme des chiffres. Babi rendez-vous est le 20 et le 21 juillet, l'esplanade à Palais du Peuple to Zawana. Mais to ça peut devoir oyo. Voilà. Ça peut devoir oyo ça bien merci na papa Kosima Zebo. Na bostanyo de papa. Fiston Bastien de FB international. Donc un orphelinat. L'organisation n'a pas battu. Moi, pasteur Kosi Azosé. Pasteur Kosi Land, les missionnaires, tant que la boumba, comment bien, y a Glodimbala. Zela boumba, comment dans le qui toque au pepele, botam la masse, ça va. Toko mina, tozo comme à un virage, il y a Landu, pour toi, on a Chaba. Pasteur Kosi Land, et puis orphelinat, au Tozoyana. Lévi, Cyril, Arsène, Modabi, les garçons capables. Papa na Barbara. Papa na père belge. Tokotisko kota mabele. Bakenda bakufa natikala na susi na motema. Kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema. Kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale 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 oh my. Ezalaki te posa motema nanga. Ezalaki te pena makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili. Baboti bakende très tôt. Nakoma komona pasie. Affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. C'est pona kozanga babote. Ne bandelia pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema. Kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema. Kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ma combien l'obus ne méprisez pas les orphelins. Kasi alelo et comme imbongwana. Basi mawe silina mitema ya bato na mokili pona ninyo. Kolela orphelin ba
bato bakangi matoi baboyoyoka orfele akomi ndoki twanyeko eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kongo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa ndene esebi no toza awa na la compassion eza orphelin oyo boyebi na bumbu awa toyakayaka awa mukona nanga aza mosali na nzambe ça fait un temps tomoni serie na mosala oyo ndenge azokamba bana bazokola ntango toyaka baoyo bomoni bazali babebe lelo bakoli okomi na bana boni papa bana bakomi 62 enfants ai awa bana ba 62 donc faut comprendre que eza messe à faire te Oso mesanye hein? Vraiment. Naël, va t'habiller. Maman, elle est pas là, ça Naël Bilamba. Oso mesanye ko boko là-bas. Vraiment. Et ça déjà combien d'années? Oh, il a 10e année. 10 ans. 10 ans d'expérience. Papa Zaki peut jeune. Vraiment. Bon, Azaka jeune. Voilà, mais par rapport à l'époque, moi, ma responsabilité est comme belé. Maintenant, je m'installe à travers l'orphelinat. Biso touti Angola na pasteur de la foi. Touti Luanda. Aza bien. Aza bien. Touti l'église peut comment vous êtes na Ojaenda. OK. Aza na campagne. Na internet. Au moins à cause de la foi de ça to sala kuna na Atlantico. OK. Na biso yo Atlantico ko muke ko manzamba mala. Ouais. Et peut-être l'année prochaine, si nous avons une place, mais il faut que place moi monene. Nous avons aussi à travers son serviteur. On a bandé na yeboye, na beta tout, na bana. Kuna mingi za ba chorizo mais le bosso bon mais ma ba biloko ma belé belé. Mais même bon ka biloko. Moi c'est moule moi loso. Bonjour. Ah, bonne idée on a ngai. Kimia. Vraiment, Nazali. Ouais. Moi, ça va, moi, huile, moi, l'osso. C'est moi, les ans, na jus. Comme la taji. Qu'on a bien la gazosa, na louane. Et papa, ceux qui ont un message, papa, na photo, papa, tu vas aller ravi ma vinga. Vraiment, message ezaka que bandeko na biso nyonso ya diaspora ba nyonso oyo bazaka na motema ya kosunga ya kosalisa en tout cas tolemba te kosala bolamu orphelinat la compassion eza ndako na bino ya tango nyonso eza esika oyo bomisana kosunga alors ne laissez pas vos mains s'affaiblir confiance au bosaka biso confiance au bosaka pe na papa Rabi Mavinga en tout cas bon continuer toujours yango parce que so otali ba image ya kala otali ba image ya lelo au moins la différence bana ndenge bazokola au moins ba franel ba ki ba bébé ndenge bazokola bazaliawa donc au moins penza que changement eza makasi musala ezo salema mais ezo nécessité vraiment na soutien na bino tango nyonso bo le mbarate kosunga c'est pareil ndenge tolobaka ke musapi moko et le rotaracilité. Donc ensemble nous pouvons. Donc tout tient dans le boko, tout sungana afin que musala oyo et kendali boso. Orphelinat mobimba la compassion. To pesi merci na papa Rabi Mavinga et le ngona équipe na union so fondation Rabi Mavinga. Oh d'ailleurs na okaki avant-hier
bana ba beta lisolo na yo ya bakayo yela bango bakoma akaki avancer bana ba otonga yo donc c'était un langage ya koloba ki oza na nzela déjà dans quelques jours comme la biso vraiment nzamba za lokumu bana la compassion ba sepeli pe mingi ba mela suji na poko lelo bongo te bo mela jusiko ba bomba to bo mela sima eza moto bo mela ka bongo papa ko pe numéro voilà numéro à contact papa Rabi mais akoya pe aziote tam sur téléphone voilà numéro de téléphone est plus 243 81 60 61 970 plus 243 81 60 61 970 Pasteur Moïse numéro na biso yangwana nenge papa Rabia Otsoloba boko benga eta mosuako yamba teta msako za disponibilité qui sasa na biso na ba charge ba courant au passi donc ko benga biso moko direct na numéro wana et ça la paix malamu et Dieu vous bénira certainement donc nzamba pambola bino nyonso bande ko na biso surtout ya diaspora bino ba bosungaka musala oyo bolemba te. Ça peut passer à Kossi, hein? Voilà, pasteur Kossi, vraiment, pasteur Kossi, tala bana no tika bangoyo, bana la compassion tika bangoyo, butupe moi to kanisa kayo, alors yo pe ko bosa na rabana na yote kanisa rabiso, kanisa rabana no tika musala oyo, vraiment nzambe akopambola bolamu no toujours ndenge amesana ko selo malamu. Bana pe bolo bana et donc sur la peine bana, mais en attendant nele bombe ba bombo ngane na zabwe na aussi Luanda na Angola na yebi kuna eza na yebi Angola na musika tina Brazzaville na oti na Angola na Luanda to gendaki na pasteur de la foi to ene msala nzambe bolanda ya no habita ngana ye na kanji na habita ifona ya na salma be to malam ya on blo na meme bno yango yo. Mais en attendant, il ne peut pas bombo. Bombo oyo eza na Angola te ya awaka. Togolia te. Togolia. To bomba to tolia. Tolia na biso ha. Tolia to mena maji. Nebde eza combien heure? Ma. Tout ça non moko msu papa okabule. Moko. Vas-y. Habita msu bino bolinga bino ba bombo te bino ta msu kwanga kaka na poso c'est bon yozi aji déjà msu ko mo ta msu yalinga ne kwanga na poso alors le paix mo orphelin moko nani ozite ba ba zite ba zo papa ngapa nalia te merci beaucoup bisonyo se to sala nini OK bongo olia bombo na zimbala moko obi nini kitoko na bombo na zimbala moko
Yo lobini. Qui est? Bon, biso fondation Rabi Mavinga boyebi te. Tobete hotel Abino après voyage na biso ya Luanda. Merci na pasteur de la foi. Merci na église FC Mubimba. Na ebite siko bino boloba bato ba hotel Abino. Nanya oloba. Boloba pa tamtia malamu bato a gentil yo oloba yaka a. Allo bato, allo bate. Allo bato, allo bate. Loba olobini ndete otala bino po yebisi batamte malamu ni Nzamba pambola bino abasela bino oyezangi merci nde boyo ota biso merci c'est boye biso bilora classe lisusu nasengi bino ka merci betele maboko ale yaka yaka na yope yoko mono nani kala a komono nani donc olobini ndete otala bino akangamie nanya oloba yaka zela comment nani Aïcha obini nde fondation Rabi Mavinga yota bino napesi bon merci nde bao otikela biso biloko tomela tolia nzamba pambola bango bayela biso TV na congélateur. TV na nini? Na congélateur. Mais boza nango ti? Congélateur ane beba. TV amne beba? Bela amne TV na congélateur. Bo congélateur bo seloni. Dans le tiers la magie et comme ma lili. Na ma pio. OK. Nani yo pongo le basupu yo lo bay déjà. Nani so ngalo. Nani so lo ba. E ko kinango? Moi mbale alobi te. Yo komono nani? Gaël. Hein? Gaël. Bo Gaël zo bombo mi balé. Obini nde to tabino. Lobot. Gaël a kangami na ye. Moi mbale. Ereka vient. Yaka Ereka. Bien. Ereka, comment on a? Comment on a classe nous? C'est on a concha comme la 8e. 8e. Yepsa biso olobi nini ndete ota bino. C'est pas gagné bota biso ntama pa mola bina ba semno ebele bo est-ce que on a sika. Ouais la c'est bleu à classe pour autant est sous bien. La bleu à classe na rentrée na septembre. Bo ya lobi to na TV na ba c'est ba TV, tu c'est toi TV. Ba là ba c'est TV. Na non bon congélateur. Ben un congélateur. OK. Merci beaucoup. To betele kama boko. À cause de la foi, mon monene sangisaka bato kondima. Biso primordial bato babongo lande mitema. Rendez-vous monene yakamba na moko na mbula. Boya tosanga na poto tombola nkolo Yesu. Angomba nyoso bikolo nyoso tosanga na lokola mulumo. Balobi likambo na tango na yango. Toza ana parler du peuple à cause de la foi 9e édition chiffre 9 et chiffre yata. Balobi 9e édition le 20 et le 21 juillet awa. L'esplanade y a parlé du peuple. Des fois, tu es au de la colo, l'évangéliste international, le révérend pasteur Jean-Paul Maata, l'homme de la foi. Le 20 et le 21 juillet, à cause de la foi, 9e édition. On a bien vu nos bois. La place en Toza. Aux âmes qu'il y a pour Toza, déjà, Yaka Kinshasa, le 20 et le 21 juillet, à cause de la foi, on a parlé du peuple. On a déjà possession, possession, les prophètes internationaux, révérend prophète, possession ici, parler du peuple. Donc, on a l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres. Bana notre père Tozana, bana notre père, biso yeyo. Donc, on a basi à continuer les hommes de la foi. JFC. Ici, on a possession. FB
FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur et autres. Confiance Nabiso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composez le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Kisalo na kisalo. Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Naye mokonzi. Ngayo lokola batime. Naye mokonzi. Nasoni nangaye. Hey. Naye mokonzi. Babwaki ngali banda. Naye mokonzi. Naye oh. Natambolize la molai Yesu. Makolo na ngaye titinga pembeni na yo. Motema na ngaye direction nga otala kana ngai. Mabazo na ngaye impose nga otala kana ngai. Nyoso na zosale zosimba te. Zela na zoleka molili na molili. Nazotambola Yesu na komi putulu. Miso bato ezotala na kose Jova Changaka Monangaye Changaka Monangaye Changaka Oh Najetelo nanga na se Yesu Bizoli ezokite zokatateo Tale Tala Talanga Monangaye Changaka Monangaye Kakano tomboli loboko nzamba mona yo Nakoma suje ya licho Nakoma suje mate abatu Yesu Moto nyonso alingi akobambanga mabanga Opase pele akoselanga makambo kaka ye Nayebisa nani ayoka ngai Na meme explication nanga na ndako ya nani Changaka ye Mona ngai Changaka wo Mona ngai ye Mona ngai Na eklesia na zosambela Bazotalanga na basale zambe bazonti mateo Ege na koki pe kontanto na yaya Babeti tembe na zamba motema na ngai Batalia parence babosani kotala motema Tinga bango bashija kona parence Sokyo yete na zambwe Sokyo yete na sukiye Sokyo yete na jelengani Jova na kolia matite Chante avec moi Nazawa Yesu Nazawa Mosantu Nazawa Yesu Nazawa Mosantu Encore Nazawa Est-ce qu'on va mungongo Yesu amona yo Nazawa Mosantu Est-ce que tu peux encore le faire bien Nazawa Yesu Jova
Zamba zoyo kayo majali susu. Nazawa Yesu chambaka. Nazawa Mosantu chambaka. Nazawa Yesu chambaka. Nazawa Mosantu chambaka. Basangani Yesu bakomi ebele. Bazosala calcule bakwaisa manyangano. Bazosala calcule bacha mutu nangana se. Basopelinga makambu Yesu na kokite. Monange Monangaye Monangayo Monangaye Samba Ashe Monanga. Bisika zelezate Bisika vandi singa Zelozo tambwisanga Elekeli Pakomi oloba Yes Nani akokyo pesanga Ona Na maboko no Tombolela nga drapele na ya célébration. Tombolela nga drapele na ya célébration. Matisa mololo 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 mololo. Alléluia. Choba. Aïe. Choba. Na monate. Moninga malamu na monate. Mobali aboe na monate. Olingwa makasi na monate. Alinganga makasi na monate. Apesanga bolingo na lukana vi. Alinganga makasi na monana ngate. Na monate o. Ah, samba monena boye na monate o. Na monate o. Wapi drapele. Samba monena boye. Aïe. Mopesi ne longa boye. Ah. Molongoli soni na biye. Na 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 na. Molongoli pasi na biye. Na 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 na. Ah. Amemanga likolo ya bolingo na ye. Asalanga ba bien na monate. Amemanga likolo ya bolingo na ye. Asalanga ba bien na monate. Oh, asate, hey ya ya, bouge bouge, bouge bouge. Dala Lazalo, moninga Yesu, na sa maladie, makasia. Lazalo abati maladie. Yesu mona nite. Oka mobiba ba finga Yesu. Ata bandeko ba desespera. Baluka Yesu aya lombango. Kasi Yesu amona niteo. Hey! Oyo biswa batu ezomona. Eza oyo Yesu asateo. Naliloba na yeya kwamba. Lazalo asili kosekwa. Zabali sekwa moye. Namona teo. Namona teo. Namona teo. Mopesi na pema moye. Namona teo. Jésus. Kala Moïse. Nabana Israël. Mayele sinyo. Maili bonso na ye. Falo na sima na ye. Moïse aboki miso likolo ye. Abelelu aleki na nguya nyoso. Kaka na lingenda na ye. Saba pasoli zela. Talabale kakina kimia. Pema ye mela kifalo. Zamba boye na monate. Moninga boye na monate. Atamaye dosa ye. Chova. Atabise dosa ye. Mabonde bibale dosa Yesu. Condamnation famille fukami. Baloise établie fukami.
Bondo Kalibota Elali Nazamba boye Chova Nanya Koko Pesanga Ona Zangoswa Namabongo no Namonate Ona Kagere Passion Ona Zobinga Lelo Obakisi Matabisie Onate Namoni de il est très Azo Papa licencié L'entreprise Namonate Nibote la kala mama be Na kombo Yesu Lumière kotio Wapibido Famille babala kate Kasi na kombo no Babala kaskade Boza wapi Oh Namonate Bisika jelezate O yelo bango O pasolize la o Yesu Bisiko vadi singa Na kanate Na kovandawe Choba Zelozo tambisanga Kelekeli bango Bakombio loba Yesu hey! Na présente yeah, Babenga ko Yesu 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 Ah Nalinga kayo Yesu Mosigano Yesu Libabinali Est-ce qu'on peut le faire ensemble Yesu On y va Yesu Encore Yesu Est-ce que je peux encore monter Encore Les noms qui sont au-dessus de tous les noms Les noms qui sauvent ils s'appellent Les noms qui guérissent ils s'appellent Jésus Kozelanga teye manyanga Natika Yesu Jamais wo Nalingake Nalingo sale le mot rassemble awa Nayo Yokanga pardon Nalingo témoigner amour à Yesu Nalingako Je t'aime I love you Nakupenda Chiamu Esoro Salango Ah Nalingako Je t'aime I love you Nakupenda Chiamu Esoro Salango Nalina yoka yogo Nalingako Salango bien Matali susu yebisa yo linga kego na linga Chiamu Encore Jova Oh na linga ko Chiamu C'est ça que toi et ma témoignage, je t'ai pas parlé. 1, 2, 3, témoignage. À la ligation, on y est pas libre et opina. Témoignage. Jova témoignage. Waki mololo. Hey. Alléluia. Ma solona betela motote. Yesu yo témoignage. Ma solona betela motote. Oh, yaya témoignage. Ma solo ya finanga ya chambre. Yesu koma témoignage. Ma solo ya finanga ya kati. Koma témoignage. Eh, abayo ba na simba kisi ke no tuna Yesu. Alléluia. Alléluia.
Jova témoignage. Avant yo tonga partout tuna Yesu. Mokolo na machana ye na samba. Yesu na témoignage. Mokolo na lala na ye libanda. Yesu akoma témoignage. Mokolo na pola na ye fula desi lelo. Asa. Oh témoignage. 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 Un nombre de fois na machane mangengenge. Un nombre de fois na la na badara wo. Na baveya kutu. Oba. Na baretrete. Kole mate woko lugwa nzambe. Oligo yeba sheka manyanga. Tuna Jova témoignage. Explication ya mate ya dama. Tuna Yesu. Monsindo ya prédication ya H. Tuna Jova. Jova témoignage. Akoma témoignage. Ah, témoignage. Oh, alléluia, alléluia. Becha mololo. Témoignage, Manyanga témoignage, Elisa so témoigne. Ah, témoignage, Galateo Ponso témoigne. Témoignage, Jova. Alléluia. Maintenant nous voulons te dire au Kumama. Au salibiso mola mu Yesu. Mutu angangote mutu pekisote kwa kisa Yesu Kumama. Ah, Kumama Yesu. Alléluia. Tomola. Jésus. Kumame. Kumame Yesu. Kumame Jova. Kumame. Chikana tombolo Yesu. Chikana namoni batu batopoli bakiti awa. Osali yango bien. Si c'est pour Jésus, ça yango lisusu. Kiti wane tombolo. Alléluia. Chikana tombolo Yesu. Chikana matiso Yesu. Iloba nanga ya suke. Nakasi nanga ya suka. Consolation visible nanga. Asalelanga bola mwe kebele. Alongolanga sonye. Alongolanga na pasio. Chikana tombolo Yesu. Chikana matiso Yesu. Ah, Jove. Jésus. Jove. Jo. Ah. Na yeko tombolo Yesu. Na yeko matiso Yesu. Okonzi na zomona yo Yesu. Na miso nanga kontima Jova. Osalinga molamwe ye papa. Olombolinga sono. Alobaki ekosimba te ye. Yesu akonfondre banguna nanga. Nacheli yo pitié liboso nanga ye. Masojolele kebele o santu. Na ye koloba no. Yesu alombolinga soni. Yesu alombolinga pase yaya. Yayo salinga molamwe yaya. Yesu alokotinga na soni Jove. Abesinga litatoli na kanate. Ah, Nikolo asoni Nikolo apansi Nikolo a humiliation. Ah, Machali souffre. On y va. Jésus. Samene dice macha. Samba manyanga macha. Nikolo asoni. Wo. Nagalela yo na samba. Nanukae na lusizila. Nalala
nazala na mangengenge naluka na badarangai yaya loyembo nazoyembawa kasi mololo ozobeta yaya mabina ozobina ayaya nyonso ozosala Paris accordé kata 3 minutes nayebisa nzambe makambo ezomatanga na motema mpona kozonga nango te Jova bisika lokotinga nayebie bisika naza lelo nayebi kasi bisika nazokende nayebi te kasi nandimi nakokoma ngolu mpo nyonso nazosala wa ngolu loyembo nazoyemba wa ngolu yaya mitonga nasimbia wa ngolu ata nyonso nazosala wa ngolu nyonso ekoma na bina ngai ye ngoluwe tika na benge jojojojojo nyonso ekoma na bina ngai ye ngolu tika na benge jojojo 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 écoutez, allez quand commune a bien Yesu, allez capé na lemba kokamo, allez capé na Montferry kokamo, kuna balo ba France bien na monoko ye, akitia commune na maya nchine, alobi Yesu kite il faut na kita, akita na ye na facilité. Akutanga na pati na maenzi na makolo Mibubu na ngana nzala sola mapeka wo Atala bosoto na ngateo Atombola ngana kongo na facilité Alongole langa soni na facilité Ameme langa yesengo na facilité Ameme langa kimia na facilité Yaya nyonso ya binanga yo facilité Yaya nyonso ya binanga na facilité Aleki kasafuwe Yesu Aleki na lemba baloba français wo aye na suka mboka na sifoko akoti na ndako moko etanga kamaye alokoti ngama nyanga Yesu asimbanga loboko Jova atamusanga malembe amemanga malembe alongo na sifoko malembe toleki pe Pascal malembe tolongwa pe bitambenga yoyo malembe Tokomi le patoleka wo malembe Kasafubu toleka shurango malembe Tokomi pedi patoleki e malembe Akatisanga bimane malembe Asimbisanga dolare malembe Amatisanga bavion malembe Oh! Wapi mololo Jésus Tombola nkolo Yesu Mangomba nyoso mikolo nyoso tosanga na lokola mutumo Balobi likambo na tango na yango toza na palais du peuple à cause de la foi 9e édition chiffre 9 et chiffre ya temps Balobi 9e édition le 20 et le 21 juillet awa l'esplanade ya palais du peuple deux fois tête kozala awa to bondela nkolo elongona momu na kolo l'évangéliste international le révérend pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi kozala awa le 20 na le 21 juillet à cause de la foi 9e édition na bengi bino boya bota la place on toza oza mikili ya potoza otibonga maka déjà yaka Kinshasa le 20 et le 21 juillet
à cause de la foi, on a parlé du peuple. On a déjà possession, possession, les prophètes internationaux, révérend prophète, possession ici, parler du peuple. Donc, on a l'évangéliste international, les porteurs du Christ, l'homme des chiffres. Pas notre père, pas notre père, biso yeyo. Tokozana bango awa. Basi akondima tozana bango ba les hommes de la foi. JFC. Bisika mo ya motala ndenge na kozwa possession.